acteurs de différentes couches de la population. Fondation Maloua Osalisa ba Congolais Balandi ya émission na biso le peuple s'exprime à Lobaka. Le peuple s'exprime aux Kambamana, les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, Boma Matadi Mwanda. Ngayo Plamedi Taraba, Nicolo Borabe Ngangai, Constant Moutamba de la presse, dans un ministre de la justice, mon bandi à presse. Lelo na kitaki, awa na debonom. Na kitaki awa, toi ba situation ya nzela. Route ezo mema bande kotina aéroport ya Njili. Mais sur le degré route et comment aux angana moyen à Koloba. Donc en pleine action de Bomona na Simanangai, moto ici et quoi écoute na kata libulu. Donc comme un système tout là du Kolutala na yebite situation ya mboko to ke nango ndenge nini. Donc bozaka ka wana pona ko yibaka mbongo mboka no ke pona ko bongisa mboka na yo. Yo vandi na bureau wana pona ko yibaka mbongo mboka no ke po bongisa place mboka ezali ko beba déjà. Donc avec moi Mboka Samuel Ilunga lelo na zongi susu na ndeko yo po yende mutaosala mosala kitoko. Papa Christian Kabuya ndeko toyokana kaka sala ngo ka nde toyokanaki. Bandeko bazali to resolve interview ya bandeko pour que toyeba nini ezo se passer nini ezo zanga to nini bakoki ko sala po ba makamba boye etikala ko salama. Avec moi Mboka et on se retrouve juste après. De la paix Kasaï central. Mwana mboka tozo continuer toujours na ye nazana ba papa bazali awa tokoyoka bango situation na bango bazali ko vivre kati na OSC Kambote papa mbote ngai kombo na ngande ko Plamedi Taraba tokoyi koyeba kombo na kombo na ngande ko Landry papa Landry okoyi koyebisa bakonzi ya mboka bazolanda na minute pasi nini bozo vivre nango na moment oyo na prince eza route numéro 1 ezo mema batutina aéroport ya Njili. En tout cas c'est désolant vraiment le comportement ya bakonzi ya mboka oyo bakosaki biso ke RDC comme Allemagne d'Afrique mais auto somona oyo eza le contraire yo mo tanga tanzela ndenge ezali donc nzela eza vraiment état moko ya mabe makasi bamoto ezokweya bamituka ezokweya donc c'est comme ici l'état azate c'est comme si bakonzi bazate. En tout cas, le gouvernement a vraiment vraiment effort pour nzela. Donc nzela vraiment ils ont vraiment des termes mabe makasi. Mais toyoka ki ke bayeli biso slogan o to tambola ngo mikolo ke Kinshasa ezobonga. Parce que yo par rapport ya slogan wana Kinshasa ezobonga. Yo lobi nini? En tout cas, ils ont vraiment ezara maloba. Maloba kaka en tout cas, bino mo bozomona eta nzela miselo sa mabe etala. Tala nzela. Donc le gouvernement est makasi. Donc vraiment pas l'effort pas bon Nzela parce que Nzela vraiment Nzela ouais zoke neti aéroport tant que Nzela ndenge zali. Bami tout kazo kwea ba moto zo kwea tant moto ta moto na uti kwea. Donc ba ça mais fort ba ça vraiment ba ranger misala na bango. Kobeba ya Nzela oyo sali déjà combien d'années to sali déjà combien de mois? Bon, Nzela o banda et baby bazo qui paie en haute o donc déjà 4 mois déjà en haut. Bande comment déjà état o ba qui paraté.
message nini okoki kolancer na bakonza mboko bazolanda yo na gouverneur ya ville province de Kinshasa monsieur Daniel Bumba, message nini oyo okoki kopesa na moment oyo po bazolanda yo na minute oyo? Message na kopesa surtout pas gouverneur vraiment banda bateke gouverneur tozomona ye kutu pete. Donc si le terrain azate ba action sala mate tozokaka gouverneur tozomona kutu te, en tout cas bazwa solution pona nzela ba bongisa nzela pour que bituke tambolaka bien amote lekaka bien. En tout cas azosala eloko te gouverneur oyo batie oyo aluka solution etat ke gouverneur abongisa. Ah merci. Balobi luka solution po ozosala eloko te toyokaki boyeli biso kini ezobonga bandeko kini bopeto na lobaka ngo à tout moment babeta nzadi bakata penalty na coupe du monde donc basala eloko te kolinga pete slogan na yo oye nango ya Kinshasa ezobonga ebeta lisusu nzadi wana to sepela te po mo pension bakongo mani bazonyokwama biloko bato ezokwaya ndeti bino botomona moto ya biloko akolia ememi bambisi basoso ekwoyi na kati ya mai ya salite mpona nini nzela eza mabe mpona nini prince esi ebukana nayebi te bambongo yango oyo bomesana koyiba donc mosala nango kaka botindaka bana bino na bapoto toyebi te bambongo bomesana koyiba ntango nyonso kodetourne ntango nyonso donc mosala nango ezala kaka ozwi mwana na yo ya mwasi ya suka wana otindi ye na poto otindi ye na Canada kende kotanga mbongo ebimi mpona osala mosala osali mosala wana te tokokanga yo tokokanga bino bayo bozoyiba mbongo ya leta mbongo ebimi mpona kosala mosala sala mosala mbongo ebimi mpona kobongisa banzela bongisela yango nzela ezali te mbongo ebimi yo oswi yango otie na poche na yo bovanda na babiro na botambolaka te bamituka na bino elekaka mpe direction te nayebi te bino soki bozwi bokomaka na bagombe bokimi bamilie oyo mais degré ya population ezosufri na nzela oyo tu ne peux pas imaginer okokoka kosupporte yango te makambo ya boye makambo ya soni na capitale makambo ya boye na soni na capitale bapaya bazoya bazowuta parci parla bazoya na kati ya mboka me bakuta makambo ya boye makambo ya soni makambo ya salite ya bosoto et après okoloba ke tosalaki osali nini osali nini ha osali nini nazotuna osali nini babiloko betongo vandi na ndako ozomona ngo esalaka yo mutema pasi te esepelisaka pena yo place ovandi komona degré population bazosouffrir komona degré population bazonyokwama na place eza ke ozokende okomata na 1 heure mais yo ozosala ba 5 heures du temps ba 4 heures du temps parce que nzela esi ekufa embouteillage transport ozomata bachauffeur bakomi na système ya demi terrain oyo bachauffeur eta ya nzela eza mabe toluka tobongisa boluka bobongisa donc mbongo ebimi okosala mosala salenango mosala noke mbongo ebimi obandi kolia obandi kosepela bavoyage kwenda vutuka bozobimisa président Fatima eto mabe boza ba représentant ya président boza ba travailleur ya peuple boza bana misala ya population okanisaka te soko vandi na biro yo nde koyi mokonzi te mokonzi eza population azonyokwama ye nde mokonzi po bango nde basepelaki kopesa yo chance okoma place oyo okomi wana sikoyo na makambo ya boye alo yo okosa biso susu tovote yo oyo okosa biso susu okina mpe bavoi na biso boluka solution namela mwa mai et on se retrouve juste après. Ambassadeur de la paix du Kasaï central.
mboka to continuer toujours na baki papa Christian Kabuya ndenge toyokana kaka bakonzango nde baosala mosala mabe biso fo tolobelaka bango toza na kongomani moko azali awa température eza ya komata makasi mpo milie oyo toyebi te so tosuka nango wapi mbote papa mbote mbote okoki koyebisa bandeko baolanda yo kombo nani kombo nanga Gracia papa Gracia okoki koyebisa biso nanu nzela oyo esali déjà combien d'années to esali déjà combien de mois to combien de semaines depuis ebeba oyo bayaka kobongisa te depuis basundola yango papa mboka oyo ya mboka soni boye bapesa biso soni ebele awa paya bakota awa na soni mpe toyoka soni 2028 aboyaki oyo bovote biso tovote bino mpo bokende yango wapi ane oyo tovote bino te ata boye ndenge nini bamungwa basukali tovote te mpo boye eza soni ebeti soki 3 ans déjà banda ebeba bobongisa te bozela nini sikonga nalingi olanse message moko epa mokonza mboka olanse message moko ya malamu pour ke balukela bino solution mpo so bambula ebandi kaka na nga donc ozanga na moyo ya kotambola awa message mokonzi ya mboka vraiment yoka kolela bana yo peuple totiaki yo wana mpo osunga biso sikotaya biso boye tokende wapi awa toke misala esunga biso tosunga bafamille tosunga libota bo awa ekoma boye tobandoleka mpo toke misala pardon yoka kolela na biso balobi yoka kolela na bango nazali na papa mpe azali awa akoya tosolola na ye mpo namonaki papa yaka mpo namonaki ye awuti kosunga ndeko oyo moto ekweyaki nayebi te mbote papa mbote papa journaliste tomoni yo na teni boye koki kopesa so identité na yo normal biso tozali awa bana debonoma biso tosalaka la aseko ala boulevard o tozokomprendre mboka na biso te tozokomprendre mboka na biso te bomema biso mboka na ww tala mboka na biso tala depuis bambula ebandi ya bamoto ezokweya bakamion biloko bato ezobeba tozokomprendre te yango toza na gouvernement toza na gouvernement te yango tolongo tozosenga ke baya kobongisela biso nzelo nanu bambula makasi ebandi te baterase tu boucher kisasa mobimba bosalaka elongo moko te bagouvernement batie mosala ne nini papa yango mesita suka nazo bakabe papa mokonza mboka yo nde garale na sokolo masolo papa atala veo pamba tambola kisasa mobimba otalaka mboka yo moko papa mobuta aki ye moko na vola aotambola kisasa mobimba papa Kisekedi okotambola te otala mboka na yo nde mboka ekufi kokufa yango mingi ekoloba te papa bobokisela biso kaka balabala matondo mingi balobi président kotata yo moko banda kotambola tala température ya bandeko eza pena propre te bandeko bazosouffrir na ndenge moko oyo kosakana te bandeko bazosouffrir na ndenge moko kosakana te ezala ta nganga na kolinga makambo boye te nakolinga makambo sone boye te na mboka na ngai nakolinga makambo boye te to bino boza wana mpo na koyiba otie na poshe oyibi otindi mwana na poto oyibi otindi mwana na Canada donc bozalaki wana po boyiba botindaka bana na bapoto biso tokanda kosouffrir boye esala bino bien ezosala bino bien ezosala bino bien nayebi te tokokende na mboka ti wapi tokokoma na mboka yango ti wapi et après 10 ans 15 ans oyebisa biso mboka ekufa miyibi boza bamiyibi boza bamiyibi oyibi mbongo ya leta mbongo akobongisa nzela oyibi otie na poshe ozomona yango bien bapesi yo mbongo obongisa nzela oyibi otie na poshe otindi mwana na poto omoni yango bien biso tobetela maboko bato bazosouffrir bato bazobukana tisuka wapi ala bino wana mpe baolekana bamituka na bino wa pona nini pona nini abambula makasi nano ebandi te botango bambula makasi kobanda tosuka wapi tokosuka wapi tokosuka wapi mboka mobimba partout
tout na ville ezaka na mabulu okende place bo okutaka mabulu pona nini bandeko akini bopeto babeta nzadi barata penalty na liboso poto na finale la coupe du monde on raté penalty au sale le côté batera se boucher boyeli biso slogan que Kinshasa ezobonga ya modèle yo na modèle yo Kinshasa ndeko bonga na modèle yo na basalite onde Kinshasa ezobonga place na yo sali ovandi otango propre mais place o bandeko ba pesi yo position oyo zanango occuper yango te et après Kinshasa ezobonga banda to banda ki banda bozwi pouvoir tisiko eloni ya malonga bosaleli bato po ba kongomani basepela po ba kongole bazala na esengo eloko nini ya malonga eloko nini ya malamu bosali banzela ezate banzela malonga te banzela ya kokufa ya kobeba bokasa bato moto za na ba Kongo ata na ba Kongo kuta eza boye te na ba intérieur ezalaka boye te totamboli mpe ne boza wana mpona kolia boza wana mpona kozwa nyonso oyo ya bino nazo lancer directement message na ministre ya justice oyo aza idole na ngai mais c'est Constant Mutamba papa s'il vous plaît kote wana nayebi yo ozalaka pena bien kote wana nayebi yo osakanaka te omeka nani kotala nanu dossier ya mutu azwa mbongo ya nzela oyo ya mutu azwa mbongo ya esika oyo mpo babongisa ntina lelo babongisaka te ntina lelo basalaka yango te mbongo wana eke wapi nani aza sanse ya kolia mbongo wana eske mbongo wana oyo ebimi mpo basala mosala esengeli balia yango te esengeli basalela yango mosala tosuka wapi na mboka oyo tokokende wapi na mboka oyo tokende wapi tosuka wapi bino boza wana tobetelaka bino maboko osala makambo ya bien te bato babetelaka maboko e après lobi ozokosa su bamama na liputa na sukali na mungwa na miliki bapeso lisusu voa bokomozwa bakongole neti bazoba na bino bokomozwa bakongole neti banyama moko boye neti bato mo baza na mayele te po bino bosepelaka biso tosouffrir bozosepela na bandako na bino biso tosouffrir ta bomona babiloko boye eyesa bino ndenge na mitema ovandi mpe ozolia omela champagne oyoka mpe alaise oza mpe alaise bwa mitema mabe boza bavrai bamitema mabe bomérite coup de place oyo bozali te bozomérite ata moke te bozomérite ata moke te na bozalaki na bino bato moko ya pasi na bosepeli ntongo bapesi bino baposte wana nde bobandi koyiba natinda mwana na poto mwana nanga fo kende osala betide na poto oyo bazoniokwama bazoba na yo bao bapesi yo bavoi okomi prese wana opesi bango mokongo tokokanga bino bato bosala mosala bien te tokokanga bino namela mwa mai mpo natambolaki na yango papa na ngai si apesaki ngai mon père que j'aime beaucoup maître Billy Malou à Cléophas mutu di bantu mutu nzambe ayebisaki nga mwana kende sala mosala lobela mambi ya mabe ezoleka na mboka na biso lobela mambi ya salite ezoleka na mboka na biso yango nayaka toujours place ya makambo mabe ezosalema yango nayaka toujours kobeta kosolola na bakongomani oyo baomona pasi namela mwa mai et on se retrouve juste après. I'm
toujours nabaki nazokoba toujours nakete naza kaka awa naza kaka namona pasi ya bandeko na misu ne bandeko baomona naza na moko ya bakongomani ya evraka koto oyo asalaka mosala ne koto oyo abisinga papa epe ezo pasi tomona bandeko na biso ne baokweya ne bazobukana nde toyaki lelo biso mpe tovivre yango tomoni yango en pleine scène tomoni yango esa biso bien te nayebi te so bino mpe na bandako na bino esa bino malamu mbote papa mbote okoki koyebisa bandeko baolanda yo kombo nani omonanga Grâce Lombo papa Grâce Lombo okobetela biso mwa histoire moke mpo yo nde osala buloko to oyo obetela biso mwa histoire mokie ya situation ya nzela oyo mpo bandeko baza na batelevizio bavandi baoyoka baomona yo bayoka mpe pasi ya bakongomani ya koto oyo vraiment koto oyo nzela eza kobeba makasi ya beaucoup de temps oyo ozomona soki biso toza mpo biso tosala mosala awa bato ebele bazokweya bamosusu bazobukana makolo maboko donc ya beaucoup de choses ezosalama awa donc bapesaka kuna kombo libulu akabase donc tout le temps tokomoni awa soki moto ezoya akozala na 10% ya koréussir aleka donc 90% nyonso wana donc akokwea kaka donc okoya wana ezocrée baperte bato bazotutana bazobuka donc toyebi te bazala biso kaka solution parce que tolembi makasi sikoyo situation ya route yango ndenge ebeba ça fait déjà combien d'années to combien de semaines to combien de mois vraiment po banda bande osala awa nakoloba esai na bane ebele parce que banda kuta avant papa ya ezalaki déjà libulu donc bamoyoki ke papa zoya nde bayaki mwa batie mwa mabanga baarrange mais barésoudre mpenza problème te ezalaki alekamba